Micha kiti na lemba nga na mpate toyoko luka nani balobi guerre fabricas na bila filé eza ko yinda mabe o to momona eza fabricas ko moko laksa bina filé kaza maestro kaza maître to koma pa ko miko panza orchestre zo zoye batu boyebi ke animateur moko ba bengani na danseuse après esali ndenge nini ekoma boye en pleine répétition na peut-être c'est répétition au concert ba révoquer yo na danseuse to ba yo au côté orchestre batu o lingaka danser o vivre na danseuse na orchestre to comment et ça là qui ba révoquer yo na quatre orchestre ça va mensonge ça va coup monter ça au moins so monter linga bimisa mutu mabe a créer que logo mo mutu mabe ce qui c'est voilà pour na combattre la réputation ya ngai na ser nanga ya ngomoni nazo linga trop kolobela makamwana te parce que biso to yebi chéri na bien aya rabe na rap mutu to yebi et ça na ngope bozala bien na mouvement non jo ya yo danseuse na bino aya kana pe boyebi pe mo botaka ke pe beta ke matolo mais yo po kwanta no pe na ndinga system siko ya pembe na ndinga siko ya indusa ndinga ya kinka mama bongo za buzoba boso siko ye mutu ayidaka ina vina ça dit mais bina filé Trangeta nous stradamu aza mutoyo akoza kata lalika la muki abuleka keno abengana yo végétal aussi longtemps ozape mutoyo oza moi charge côté animation ya kata ya les adorateurs akola la kata maman la muki no abengana yo c'est si par exemple ba suite moko oza valable yango sali ke soka linga ya bengana ngai na boité ako bengana ezo kese na ye mais obengana na sens nini obengana na TV otinda batu babetanga en plus le jeudi oyo abengana ngai to solola kina na tongo eloko wana salami suma be pourquoi ye passé ngaka jino wibuka wana bina filé asenga jino wibuka amoni siko linga pele yo yango boye wibu pe ataki ngombe moi pause ngoko pa ataki moi pause mais andima pelenga bina filé otuna nga vraiment végétal yo yembeli mutu nzembo te logo te ndeni mutu akomisa mo ebeli masombelo ngabi non eza chance ya mutu ndenge salaka voilà eza normal yango moni ki makambo nyonso yo ozomona pona nga na okanisela ngo be bongo pona naza nga na mona wenge na ebine musique etambola ça dit pona car on nga isombela yo mutuka na ndenge batinda nga na finga maestro na podium ndinga na boya ki nanga ko finga bina fila ko tinda yo peno finga maestro bo ba video tala ngote oto ba video ba benganela ngate ba créer zo boka ngam na sala créer na ngako sa créer ma bebongo nga sala ba créer ngote nga na tambola ndenge ya yebisanga végétal awa il faut to beta musique ya éducative c'est à dire ye Trangeta tindio au sala cri ya ko finga maestro Fabro yo za conscient mambo plazo ebisa ko yem tatindi au sala cri au finga Fabro naza conscient parce que ba image ezali en plus ça va que cri na yot obaka ngo bien ngabite cri na ngate cri na ngande nga sala ngote na mi ne udezate même maestro na auto kutanya dernièrement na studio biso te sapé manzambe maestro abi na studio ngam na nokota na porte na moni bonsoir prise c'est du ça va parce que muta bongo azane bien na ngai na pese mbota répondre mbota na po ba président soma ma ke ba akuboka ne peyo ouais ça va pas na OK pese bonsoir abi c'est du ça va et ça langa plaisir na moni le maître de la musique africaine pese mbota ndimi ils ont quoi c'est pas pour le maître de la musique africaine obiso ngam na fonda ngo to ezala bongo ezala bongo le maître de la musique africaine ngam na fonda ngo te to benga ye bongo biso na Kinshasa bongo tsanga polémique na bato mususu to te polémique te voilà ngate mutu na lobango ngam na lobango te bon to lobango déjà voilà siko après ye étudiant pichu oyo ba wikeno ye mtamemi sango keno yo ebisi lisolo ke yo zo ke Villanova ozela maestro Fabro soka ye okeno Villanova ozongi su Villanova ba loba na bango kande ba loba na loba nga besu c'est peut-être ça peut ya solo ya ba monika keno po ba sunga yo déjà libulu monene bale mozindo nzambe liboso nga se Michel na sima ole lo bokoleka wapi na Kinshasa ya lelo mokili bokoleka wapi ba koleka wapi mamango nzambe na ngai
bakoleka wapi shinyo ya lala ya ishalindo bakoleka wapi nzambe na ngayo na ministre wana nazali sunga te na esprit mbuma elongwaki na ntango batiniki baagresenga sikoyo esika nalataki ne maki noko kifasi maya ya kistaduma ntango na kiti naye pa cg po bobengani nga dia na miso ya bato naye pa cg epianga passeport na nga po basengaki ngango mercredi passeport na nga ezali pa na nga parce que ya passeport na nga nazwaki da passeport na nga mpona sambaka na nga ya mpona bongisa bamikanda bacarte électeur bamise tu bayebi nasengi nazwa passeport po mwa western ezala basengi ngango mercredi jeudi opesanga passeport nanga tema bobengani nga beseke boyebaki bozobengana nga bosenga passeport mercredi jeudi bobengana fo bayona repte nakesenga nga passeport nanga popenga passeport obeta otininga yo omeka obeta baimage ezali mwana bendana idéologie que mushipa m'a fait que milite parti di nekele wele batu la baraba mon appelé vela baou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale. Bon baksanga mon papa SKKD. Balobi idéologie rotika la toujours idéologie nzambala bien makolongule ngaye. Na loba na rolataka sandal mukoloba na poto tubo kotiselenga la na château rouge wana. Honorable Arnaud Douakou ya mama Emeraude. Monique Kasse Momo Kassie, la présidente de toutes les femmes quinoises, Moninga Batu, ya maman Amida Kamere, Chatir, maman Amida Kamere, Chatir, présidente, ya Fondation La Colombe, Dario Kimpanga, garçon Schengen, Patrick Samba, le médiateur, garçon capable, Tete Touma Mungedi, Mouko cotiser l'art, délégué Moutou, à Israël, à Somba, Sandal, Jésus-Christ Salata, Moukonga, Rolata Sandal, ceux qui étaient aux Arabes, Binoga Bohi. Idéologie toujours ngaye fondé les pères bouger batutu basa rolamuka balobi les warriors bossa la toujours rolamuka di bobanda ko s'abonner na robossa na te les gauloises ba gladiateurs pourquoi pas les spirites d'héritier watana be ngaye nazako les anges de Werason oye kumba marepa yemoko président Lompinio na kati Australie balobi les anges de Werason. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à Patrick Foussou, les émissaires de Werason, présent les émissaires de Werason. Nous sommes toujours besoin de coacher ma solo, ma solo. Vous comprenez que Tige Kiti Wapi, Tige Kiti na lemba na pate, tu es Luganani, Balobi, guerre, fabrication, bina filé, et ça, Royinda Mabe. Autre moment, les a fabriqués, ça comme la bina filé, quand ça maestro, ça mettre tout comment, pas comme au panzi orchestre, ça soit battu. Boyebiki animateur moko, bengani na danseuse. Végétal Inde Torosolana Lelo. Merci beaucoup Nevo Tumbaka Lombo. Mon controverse, merci beaucoup. Dani Den le Real de Madrid, Nazaro Lelo Mabedi. Dani Den le Real de Madrid, Narobo Sanate, l'architecte est très intelligent. Siméon Moussindo, merci pour le soutien Nabino. Merci encore une fois de plus dans le Hombo Mamo Konza Autriche, le grand esprit. Nazaro Labino Touba Beneng, vous avez soutenir Zakari Mwambabo Lembade. Toza toujours, encore et toujours. Voilà, Bimiola nos abonnés de la Tumba Tumba TV officielle. Kende rapidement na mupanzi na yo s'abonner directement pour commenter pour liker ça dit oh quand on a osenga ngona merci beaucoup na section Ndoulé Nigicheta section Ndoulé Trésor Bakala maître Merlin encadrement dit nazalo labino tu m'avais déjà tango végéta za kokota kelingo la motema Patrick Misie azola musilanga Montréal mobimba bazaro la muka merci beaucoup na kelingo la motema Patrick Misie pourquoi pas Judith Muipata motema batu ya Serge Mbo des fois encore et toujours balobi Tige Kiti na lembe nga pate toyeko kundola végétal esika zali parce que babi bina fila bengani en pleine répétition pourquoi bengani to solango na yelelo végétal ah boni santé santé kitoko na ngolo nzambe
ngolo nzambe Ouais. santé ki Yango sikso yo ekoki osalo mabe. Okoya kofinga na papa bota yo pambi. Okoya kofinga na nzamba sala biso sumwi. Yango no sebisa mbeli na ngai sebisa mbeli na moko mukusa perere pam pam. Miziki. Oh, miziki. Oh, Vegeta. Tu peux te lancer sur nos carrières, on a nous tu ya na makambo wana tu. Obandi wapi. Lelo za la Vegeta. Premièrement, on peut savoir mbote belé pa batutu bazota la biso. Et na on peut savoir mbote d'abord et pas les millionnaires Junior Bouyibou. Les millionnaires Junior Bouyibou, très puissants. Na on peut savoir mbote belé pas Steve Lamedor kalata zo zanakin. On présente Steve Lamedor. Steve Lamedor, n'est dans le bibo ngate Lamedor, Steve, Steve Lamedor. Il va bien Steve Moana. Voilà. Vegeta bandi trop, na beti na leka na maison mère, na leka na et pas tata Mobichi Adolphe Dominguez, na leka na light music, na beta na vibrateur wa contre-maître et na zalaki na bina filé les adorateurs. Maintenant, et pas na maison mère oya ki na époque nini. Na ya époque na époque ba na animateur na kutaka ba Prince d'Angola ba ambulance azali mo ebele ba vena ngalo bébé ya lobeso l'homme de Katafumbwa na tozali na bango oya ko sara test bazwa ka na maison oui bazwa nga na sara reteni à deuxième équipe reteni ma ya première équipe voilà ce que ça nini est-ce que bois ka pe de la forêt nous préparer ngape na bois kana flash ingeta. OK voilà tout nous travailler na makaba na palais mais ibika kini temana uta balwanda basirango na na tumbi ya kozonga mboka na nga lwanda banini voilà c'est moi distraction na kozonga lwanda après na ekota ipa ya président na biso Adolphe Dominguez tata Mobichi papa na Stéphane. C'est ça nini okokaki maison mère te charge to makambo ezalaki yonda te yango bangaki koku. Non ezalaki te na ezalaki makambo ezalaki te mais na maîtrise ya kopango vraiment trop te. OK na bwaka na ngada bato bakopaki ya danza mystique na makambo pesa mais na mona ngande ti so na rep na bwaki te so na rep na bwaki te na mona ngande ti ba na ti 12 ça doit nous mata podium te na salika test so ilelo so lobi mama baba mo matao okuti da structure ezala ta wenge ta sko wenge balobeso bazana ba Prince d'Angola ba ambulance structure eza déjà voilà ezaki ki moi mutu quoi et après na yaki ko tracer chemin na biso ke na kena pas tata Mobichi et pas président soit Adolphe Dominguez na zaki wana umelaka na zo ata ya ko mata ba viona ep na zo rapeta ya ko sala ma carrière ce ko ningi komona ki mission nga vivra quoi. Et après na ko kende pas maestro Fabregas wana wana ils ont light mais ça fait comme Villanova wana bango tout bazali tout le monde ba 3 jours bazali ba c'est Dakapo ba Archinians tout le monde yopo yaka wana na ba vibrateur na ba bina filé na ba matériel tout le monde azalaki oh to bana bina filé pe wana yopo yona so yoye to ba bina filé à 5 collègues na yo non na light music oui à ancien collègue na ngai to voyager na bango ensemble to kana bango Luanda to beta na bango na Atlantique kuna beta Atlantique kuna maestro na beta na Fukauma na beta Njazi na beta Lukapa na beta pe na Luanda na Kaskeo na nobwaka bana ni azete bakosa bana ni azete ba matire peuple wala la mama diembe bayaya bakomata na diembe balanswa balanswa wana light music obwaka na disque nini non na disque nde obwaka te na bwaka na ba studio na bwaka ka to bwaka elo mo boye ma peke Paulette oyo Robin Mondi ba bwaka voilà ezaka déjà na Villanova OK na Villanova to bwaka kango na studio na ba yaya pesa pe sous pression pe crio na bwaki oyo ezali générique ngai na album du groupe OK na TX6 ezalaki na kati wana na ngaka pe na chance na bwaka pe na Zigida tellement ezali da makambo salamaki yebikaka
Voilà, tokosonga suna simate. Si. Totalisa siko tosola siko. Ouais, vous tosola siko déjà. Eva Tumbaka Lombo, merci beaucoup na batutu bozo soutenir ngai. Bon séjour encore une fois de plus na Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Mohamed Moleka. Motema bata Charity Moleka. Oya zongi lisuna kin pour la deuxième fois vraiment. Bon séjour na yo, merci beaucoup. Pourquoi pas boss de boss Yannick ni à Rombox. L'homme qui détient. Il faut la rappeler Pablo Escobar. Au mon avis papi boza mozale ba millionnaire. Papi boza mozale ba Pablo Escobar. Si. Parce que ba millionnaire. Des fois si on a light après ça la ndeni olongwa. Olongwa qui avant ba Ibrator ba longwa. Non, ba Ibrator ba longwa ba longwa na Luanda. Et après et salamaki to comme beta to kutena Ibrator to sali ba contre maître. Ngana yako ko intégrer bango na kuta ba sala d'orchestre na bango ngana yako intégrer to tindika kaka na sikana boka kilo e komi kilo lolenge nini o to kome mango kaka karera ndule mpema me to kome maye mobali atikanga na bana kenda nangola kilo ya liège jia de liège azomema tala kilo banzele ba tonto ba memaka. Allez, Luka ye boato, Mbondon cry. Vous n'êtes pas boire kilo. Voilà. Robé mango kaka. Pas de mat. Yango lelo na mi maka charge animation. Après rolongo, est-ce que pas Ipato bina fila seul orchestre OK. Ouais. To sala ki wana est-ce que na boaka ki ba yesa lambanda na yo, tire. Ennemi na yo. Sikona ko tire bato mitema mabe o balingaka te baninga bakene liboso bapamba mwa eza lambanda na yo tire bangunia na ngai baatelemi bazelanga végétal stade mayor abudanga na sila meno babo osani na simama na mabugu ya ala nzambenza komba na ngai e oboka tire makambo siko esali ndenge nini lelo esali ndenge nini lelo végétal vous savez qui comme le roi et moi titulaire et pas bien affilé ça dit au bois qui tirait quand même et il y a qui est Mamanga na zoka mwa mokili yango somo mamanga na zoka mwananga mokolo yo kufa yo yeba te ata peso yebi ndo kimangwa tunaye ata peso akimi ndo bika yo bika te Boma mokolo success ilaka yo yeba yo allez ou est-ce que pokela nani success ilaka et créer la continuité même de singa mokolo ba ko benga na yo ko yeba yeba te ba bengani ndi ba bengani ya kina bengani merci beaucoup la boss de boss Pablo Kini dispatchante le seul elle ni qui déclara au fin intimation na Luanda wana balobi yo za 50 containers solo. Contactez Pablo Kini, l'homme le plus sérieux, plus que les mots sérieux elle-même. Pourquoi pas sénateur Yanzambe. N'a pas besoin de fonder pipi les londres, vous avez toujours wana au feu moulin vous avez soutenir ngai. Vraiment merci beaucoup. Après et c'est l'inneni. Et comme en pleine répétition, on a été sur des répétitions au concert. Ba révoquer yona danseuse. To ba yo au côté orchestre batu au lingara danser au vivre na danseuse na orchestre c'est comment et ça là qui ba révoquer on a quatre orchestre. Ça va mensonge, ça va coup monter. Au moins so monter linga bimisa mutu mabe a créer que logo mo mutu mabe. Est-ce que c'est voilà pour na combattre la réputation ya ngai na ser nanga. Yango moni nazo linga trop kolobela makambo wana te parce que biso to yebi chéri na bien aya rapé na rap mutu to yebi et ça na ngope bozala bien na mouvement non jo ya yo danseuse na bino mo aya kana pe boyebi pe mo botaka ke po beta ke matolo mais yo po kwanza no pe na ndina system siko ya pembe na ndenge siko ya indusa ndenge ya kinka mama bongo za buzoba boso siko ye mutu ayidaka ye na vina ye asala ki po mwana bato azala ndenge senga azala on se comprend ya on a biki makama bongo ezala rasute makama bongo pe ezala raté sala maraté on comprend wana ezalo wana ti olingo tsa mutu na pasi moko boye pasi moko boye ya otiena nini te mais pasi moko boye eza ya kati za spiritualité mobimba ozomona voilà tango sala makama bongo otina mutu vina ebeba azanga réputation ebeba voilà oni eza la réputation mobimba on ozomona wana ça dit mais bina filé Trangeta nous stradamu aza mutoyo aroza kata lalika la muki abuleka keno abengana yo végétal aussi longtemps oza pe mutoyo oza moi charge
côté animation ya les adorateurs akola la ratera maman la mukono abengana yo ceci par exemple ba suit fruit moko ça valable yango sali ke soka linga ya bengana ngai na boité ako bengana ezo kese na ye mais o bengana nga na sens nini o bengana nga na TV o tinda bato ba betanga en plus le jeudi oyo abengana ngai to solola gina na tongo abenganga na téléphone alors ndeni makama voiture no végéta ndeni makama jeep na les junior Bouibou les millionnaires on a zolo ba on a junior Bouibou les millionnaires mutapesi nga jeep mais makotambola na ba jeep musu na mboko bokamu omoni teme komi bongo ezali o tuti mutambongo o meki mutambongo so abengyo le jeudi na tongo abenga po abengyo poto solola makama mutuka na ngai mutuka junior Bouibou nde mutu asombeli oka voilà so eza na mai to eza na kini eza déjà na kini ngai oui ngai na solisa kai na speaker kai te junior Bouibou azolinga somela ngaka car mon boy eza na makambo mais tellement eza 8000 eza 8000 ba note kango 10000 à débattre va qui bon 8000 na kopesa no 8000 azana 5000 sur place apesi azana 5000 sur place wana junior Bouibou est-ce que végéta yo mwana 3000 te wana ngai bise ve parce que tema ba ka benanga loko moyena sa nini moyena boye za tabi fete na beta no mutu na ngamo boye la rekobi bima mama singa d'accord ba mezate asika alinga tabe force na ngati na ki mo na betela ngo bina fili o betela ngo tangeta na betela ngo parce que le président la boye liste za boye président mutu sana boye bon sinon il fallait bien nga po ba ayebi fallait bien nga yi banini par rapport que ata moi 1500 ngana bakisi tout zilo mo lo mo boye et sali moi bien ngabi oui eza bonne idée mon boss benga yo o solo na yi abengi Bouibou abengi te lobi ngama kepa Bouibou na yesu Bouibou ona bina na mbongo te yo benga no ka prise benga file o mona ke mama ilika no kare abengi yamba te singa végéta ngana mda mbongo na benga ipona mutuka ngamoko na obakisa 3000 wana na uta poto tango na roya na obakisa mo comprendre tana uta poto na obakisa mo les gens Bouibou voyager et loko wana salami suma be pourquoi il pas senga junior Bouibou car wana bina file senga junior Bouibou car amoni siko linga pele yo ya mo Bouibou pe ataki ngombe moi pause on comprend ataki moi pause mais andi ma pelenga bina file tout na nga vraiment végéta yo yembeli mutu nzembo te loko te ndeni mutu akomisa mo yembeli masombelo ngabi non eza chance ya mutu ningi saka voilà eza normal yango moniki ki makambo nyonso oyo ozomona pona nga na okanisela ngo be bongo pona naza nga na mwana wenge na yebi ne musique etambola to soyo no bien na tongo komai yepa ko benga su Bouibou abengi su junior Bouibou na nenga baba no abengi allo pa bande ko junior Bouibou ande ko benga yazo yamba te mate il est 3 semaines to kina so ba Lubumbashi ngabe na tiki na nguto na senga ko betina bisa yelo te to ya benga so vetani makamaka na se mama kana biso carré junior Bouibou abena dépasser na susu te lokote parce que bon makamako bengela nga nini bani ngabite par rapport kana ngaki yo tsapo po j'ai à la moi normal ni alani Bouibou tikuna bengi Bouibou na chombo Bouibou lekeli ndenge ya ko benga yo ngo panzo keste na ngai makambe bele lobi alobi moi trop oyo junior Bouibou mutaye biango ozomona ngape na calmer viens on s'en calme parce que na minute oyo les millionnaires junior Bouibou muta a créé baba makambo ozomona oyo ça dépend na car on ngai sombela yo mutuka na ndenge batindenga na finga maestro na podium ndinga na boya ki nanga ko finga bina fila ko tinda yo peno finga maestro bo ba video tala ngote oto ba video bingana ngate ba créer zo boka ngam na sala créer wana ngako sa créer mabe bongo ngasala ba créer ngote ngana tambola ndenge ya yebisanga végéta awa il faut to beta musique ya éducative on comprend to beta musique éducative ndenge mezala comprendre voilà et ngapena bon ça va tellement aiza boy yomuni ba cri tout na sala za kaka niti zo loba si ngana oto sa ndé cri moko na banani ya sete ba okosa Samuel bongisa micro ale tondolo
on ba kinga sala la kinga to sala ba mikolo kuna ngwana na ko sala crime te na ba no kofinga na ebite ba finga so ba suka wa be na ebite c'est-à-dire ye Trangeta tindio au sala cri ya kofinga maeso fabo ye oza conscient na mambo pona zo bisako ye mta tindio au sala cri au finga fabo na za conscient parce que ba image ezali après ça va que cri na yoti obaka ngo bien ngabite cri na ngati cri na ngande na sala ngote na ndenge ne odezate cri ya bilamba na bandal ba chapeau na kasavu ba basket na matete ndenge nini tanga roya rolala wapi ndenge nini après ça sous Clément ça boka ngo so eza cri na ngate si so eza cri na nga comment on sous Clément pourquoi ça il a 12 mois qui préparer bon tout on peut sous Clément si à boka ngo pourquoi pas boloba na nga makamwana avant que o étudier picho mtebisa kibino pour étudier picho mtebi ayo betela bango lisolo ke nga na linga ke Villanova pitokuta ina bandal na expliquer que nga na linga na kende Villanova so yo betela ki mutu lisolo ko zo ke Villanova ozela maeso fabo ya po kende Villanova nga na solo la ki na yi nga na solo na étudier picho na ebisa yi eza na batu moko bakomela nga na téléphone nga na kombo na yo mais na landela ngo so na bengi appel ba yambaka te mutu ngo so akomela nga na sale ba jeu de trap na landela na comprendre kaza bureau ya étudiant atambola na étudiant na ebisa ngo même drummer na biso na ebisa ngo même chef na Bloyan na ebisa ngo Matika Songo ouais na Matika ntama botu ngo sanga banimba na explique bango siko mabena nga wa able le jour na mona ce que étudiant na expliquer et puis c'était pour hier yebi que na CG ya Villanova tu as un problème tu so na moni na nzana opese mbote bonjour CG bonsoir parce que na problème na yete même mayeso na auto okutanya dernièrement na studio biso te sapé manzambe mayeso abi na studio ngam na nokota na porte na moni bonsoir prise c'est de ça va parce que muta bongo azane bien na ngai na sim na pese mbote répondre mbote na pour ba président soma ma ke ma akuboka ne pe ouais ça qui pas na OK c'est bonsoir bien c'est de moi ça va et ça l'a plaisir na mon le maître de la musique africaine pese mbote ndimi ils ont expliqué ça pour le maître de la musique africaine biso ngam na fondango to ezala bongo le maître de la musique africaine ngam na fondango te to benga ye bongo biso nyonso na Kinshasa bongo tsanga polémique na bato mususu to te polémique te voilà mutu na lobango ngam na lobango te bon to lobango déjà voilà siko après ye étudiant pichu oyo ba wikeno ye mtamemi sango keno yo ebisi lisolo ke yo zo ke Villanova ozela maestro fa bosoka ye okeno Villanova ozongi sous Villanova ba loba na bango kande ba loba na loba nga besu makamba c'est peut-être ça pe ya solo ya mama monika keno po ba sunga yo déjà libulu monene bale mozindo nzambe liboso nga se Michel na sima ole lo bokoleka wapi na Kinshasa ya lelo mokili bokoleka wapi bakoleka wapi mamango nzambe na ngai bakoleka wapi shinyo ya lala ya ishalindo bakoleka wapi nzambe na ngai eloko elekilanga na ebite so ba même bakolutu na nga ba animateur ba bill tunton ba sile yo scram ba brigade ba janta ba eclipse mososo soki bango pe ba sepe na makambo ndi ba emile petit na bango azoluka apexe apesa po biso tona besoin to yande ba vina so ba bill ba sala makambo taka yemo loba yo vegetable ko malwa bill oni na okota na studio we na tema na buaka vraiment po fona ko malwa bill mais oui, faut ça l'effort. Faut ça l'effort pour ça nata. Attends au commenter mais au poussa ni ata na mboko za animateur ko. Parce que ba vena biso basali makama minene na mboka oyo. Umona. Siko ngana ko boma nini animation kufa ngaka boy kufi na ngaka boy na zona ngata na ngaya pamba ko yoka ba bill na ba sele yo, ba brigade ba se ba distravi nanga. Pour nous autres yo ka bango na bango yango lelo esali ki ngapi na koma animateur ko tozolo ko to poussa bino bolinga bozongisanga na ebite mais siko non na lugano ba kulutu na lugano ba siko non zaboyi komona ko bengana yo ndenge ba bengana ki yo na répétition en pleine répétition ba révoquer yo et c'est là que nini et siko zalaki yo ebika keno na soli na praise na tongo pona mambu ya car et na soir ayeko bengana nga révoquer nga pena officiellement devant la caméra, devant le public, tu t'es senti comment? Vous allez révoquer de la sorte. Il ma passe. Il maman na douleur, maman na passeport.
eza eloko mona na satandaki na anisaki teke kozala bongo na ministre wana nazalaki suma te na esprit mbuma elongwaki na ntango batiniki baagresse nga soki esika nalataki ne maki noko kifasi maya ya kistaduma ntango na kiti naye pa CG po bobengani nga dia na miso ya bato naye pa CNCC mpe nga passeport na nga po basengaki ngango mercredi passeport na nga ezali pa na nga parce que ya passeport na nga nazwaki da passeport na nga mpona sambaka na nga ya mpona bongisa bamikanda bacarte électeur bamise tu bayebi nasengi nazwa passeport po mwa western ezala basengi ngango mercredi jeudi opesanga passeport na nga tema bobengani nga beseke boyebaki bozobengana nga bosenga passeport mercredi jeudi bobengana fo bayona repte nakesenga nga passeport na nga popenga passeport obeta otininga yo omeka obeta baimage ezali siko wana nde sikoyo nalata siko kitropa nalati ba kitropa fama bini na eso angolano kudatu eso angolano no meshi para que o mona que angolé go inda fala português não posso falar em português para que ninguém vai me entender só os angolanos que vão entender é vrai sim marquei como aqui mas os homona voilà c'est comme ça et ngana osala vraiment cop na ngai comme il faut omona voilà makamuna bango kutu siko ba fait son passeport te nazwa ngo nazwa passeport na dozwa passeport na eza ngai identité mutu bakanga ngo te na somba ngo na mbongo na nga tu vois ngamona kina na somba passeport na nga tu vois isa te ke isa ya orchestre babetio babotulo babeti ngate emettre betanga nini bamettre ba mona ke noko na bloquer mettre ke ba ko bete te ko simba kutu te mais moi menacement muke ti babwa yo libanda obwa kanga libanda to na bima libanda babwa ki obena libanda pe na batombolo baseki yo na titi ba mettre ba menacenga mais na bipol lopango na lopango bato omona sécurité ya lopango na mutaya kozwa ngai sécurité mais bango aye végéta toki na biso amemi ngati libanda kilo aza calme yo soda papa za titana se na bana na toboli ndena bimaki wana mamoko na nzela mo na danseuse wana na Clémence poto mandeni tumi nzela mo bobimi nzela mo na couple ko tobino nzela mo couple buloba ko tobiso na biso couple buloba na courage lek na ese courage zala makasi kende palais lia fufu ko banga te nzambe mo ebini na bongisa ake palais ngape na zongi na kema ona victoire na base na ngasika na vanda na victoire na vanda ko na ti 6h vandi na victoire tangi na no mokili na yebisi bango ke végétal longo ba koko to victoire bayoki ba tutu bayoki na sengi siko passage obligé ya vie na ngai na sengi passage obligé ya vie na ngai yango nazoloba makambo mususu bato mususu ba comprendre te naloba tokanisa papa wemba na bayoji tolataka versa se poto raisonner mangro koto kuruyaka papa wemba lakisa biso cerveau senior kose yango ba japonais balingaka niarkos ngantse niarkos Léopard de la Sapelela niarkos ngantse mama mokileza moselo mama mokileza moselo lobi ya baninga zalama yele na vio bakulutu baloba baba magali bangana manga kotelango yao yango ngakilo mboka na bwaki lelo imayolele kilo azolela kitsa sambo yoka mwana bato mari mwana bato yanzola mwana bato Francisco Tito papa akotala bakoko pe bakomona mama Niko banga ni matara boka ni bien boy na banga ni. Merci beaucoup. Boss de boss Yannick ni à Rombox, l'homme qui détient le drapeau na kata Souda Fouana. Boss de boss Yannick ni à pourquoi pas 13 Muzala, les demi la robot ça était cachomongo. Patuchine mu contrôler toujours ma solo. Kaka ndenge oza ko contrôler, toza bongo na végétation ko tromis ko ndenge oza boy o c'est la maïs sofa braya. Poko tanona ozo na Villa Nova. Ngana ngotolo ba mingi te. Na sama boulot. Na etamboli ozotambola mabe okokanga bandoki mwana yo okokanga bandoki mwana yo na etamboli bozotambola mabe okokanga bandoki ale mwana yo okya brutal mwana yo
Ale mwana yo. Nani otambola mabe wakanga mandoki. Na etamboli tozotambola mabe. Bongo sko okide loko. Ngana muna misono tembo. Sika ngana bwaka na. Poso tondolo baloba. Et sa douleur na ma blo mo. On comprend. Ça veut dire na lo beloko mo boye. Na beloko mo boye. E moto ya mokuse ko wela teto ko peso faveur. Moto ya mokuse ko wela teto ko peso faveur. Et les plus petits devant. Les plus petits devant. Et mais yo comme ça on veut ça va crier en bois là. Non. Ça va crier en bois là. Biso ta mikusi tant que tu vas ma classe. Na be call ils sont en call ils ont nini. Bazuyo muta mukuse ba hotel liboso. Bata milai bati ba ngona sima. Ko muta mukusa mwana te mwatsa boye. Izati. Ya mba ozoba hotel liboso. Il va te que temo hotel liboso yo za mayele goleka bato ba na sima. OK. Vous comprenez? Ça veut dire eza bongo yanga pe na bike biso bata mikusi siko. Na misala les cris. Na biboye. Ale moto amokuse ko wela teto ko peso faveur. Moto amokuse ko wela teto ko peso faveur et les plus petits devant. Les plus petits devant. On peut dire gogo, les petits devant. Mais ce que yo c'est la maïs sofa pour on a Villa Nova. Na bo so de la maïs sofa pour ndire. Non. Attends que Villa Nova. Attends que quartier latin. Attends que wapi. Na so libre na minute. Na minute libre. Siko ne na ngama boy. Bimbo zena sanesini. Non ça ka musique. So musique au kende orchestre ni ozo la maïs sofa pour la sona ko kende. To rekende quartier latin. To rekende la team. Pour la team déjà kuna wata beta na bina filé ozo kuna 12 au kotate. Non. Mais so mère pe de la finda wana koko na bina filé au kotate. Bokansi na ndenge ma pembe igo de la forêt c'est pena. Marambo. Na pembe totanga ma pembe. Yo mona ezala ka te makambo wa bongo. Salama na ngote. Mais voilà ils ont makambo na bango o ba calculer ki ba luka ba sala si ba sali. Ngana makambo ngani ka to ba moto amokuse ko wela tete ko peso faveur. Et les plus petits devant. O bete sko bigogo. Et les plus petits devant. Bon la nesse parce que bo bete bigogo. Et les plus petits devant. Ya musique razo bakalani ke cheta Oliver Kiala. Section Ndoule pembe botika te po bobundila kitira mboka na biso. Boza na pembe toujours pembe ya pembe ba mettre merle ba ta pembe ya fou. Ngabe na suis na. Vegeta to la possible na suka siko lelo ba to retenir nini. Vegeta ba révoquer na les adorateurs et pas ya bina filé parce que ozo ko se konto sala nini batu baye bato orchestre nini zape o ba solliciter yo parce que ça l'appel pour bigo za na minute za libre. C'est-à-dire orchestre tout est sollicité na ngoyo so ko monika ke no avantage ezali pour na boulot nanga okokende. Ouais nenga olobi. Excusez, nenga olobi ndé non sala. Na minute na zela makambo sala ndé yangwana. Na nga carré. Mais na lingi ndete makambo. Cho oh Vegeta oh boy. Vous comprenez? Mon animateur na moko yo. Batu musu ba comprendre utilité animateur. Animateur na mboko yo, animateur. Kilo mboka Stadumaya. Vraiment. Makambo ezali. Merci beaucoup. Toi so pratiquement na suka bato tout balandio na tumba TV avant ngo na otikela yo tige au boire ba creo sakana. Déjà mo bambote tout ko so puto kabwana yo. Na pese bambote pa ya Junior ya la Aisha Lindo, masa na Steve Lamedor, kalatazo na mabele, na pese mbote pa ya Francis Sweswe, Debord. Francis Sweswe Debord, na Bosanité, masa na ngai ya Yannick na Luanda, Hervé Diz ya Luanda, bana Luanda nyonso together. Na pese bambote bele et batu musu na Bosani, Faki FK leader, Mandela na Kaza, na batu bele. Batu basé belé Metino Kangudia fondé les pères namoni Cœur des Lions makambu tutu kitoko na oyi moi sa poto boyo polongwe pa bina filé omoni na oyi moi sa poto boyo polongwe pa bina filé na bala yete na bala na yete bo ngati mama bongo ma ero na no fula mwasi ero vraiment affaire héros bike qui est héros na zana ngana
On prend un peu de temps, oui, Vraiment. tout bête ma sola, tout bête ma sola carrière. Merci beaucoup. D'abord tout merci et bon anniversaire à mon ami personnel Francis Suetex, Francis Suetex Debord. Balobi ngano to fêter to landanaka. Dimanche to fêter. Ça dit to landana na yo le 30, c'est ba tout bolinga Zakari mon boy ba anniversaire le 30 août. C'est 30 août. Je célèbre mon anniversaire vraiment un an de plus na vie nanga vraiment merci d'avoir tout soutenir merci ba tout besoin par à travers le monde besoin toujours ko tia poids pe besoin ko s'abonner massivement à Tumba Tumba TV officiel merci na Pablo Kitamba la patron maison qui t'aime service merci na Leombo mon konzo Autriche merci na Eva Tumbaka Lombo mon konzo Averse merci na Daniel de Real de Madrid merci na ba tout besoin soutenir na besoin vraiment par à travers le monde merci beaucoup na Yemoko Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce. Au latit to vérifier le catalogue Kulutu nanga yo yebi karandongo sala merci beaucoup na batutu derrière la caméra c'était Gédéon Lutondo toujours azano foué au moulin merci l'assistance à fonder les pères merci na batutu bo côté toujours ça la confiance na tikeli Vegeta aniata bakri après to kabwana c'est parti Hello kwe bomaki bo camarade kaka songi soki na sombi yanga mutukai akotuna ngai ozwaki yango wapi o akotuna ngai sirse yango ya wapi o na bele libino nyonso bana poto Kichasa botelema tobinisa mboka na makambo ale momo tala mokili yango nde makambo ebele ale libulu monene ebale mozindo zambe liboso ngastaduma yore na si lelo bakoleka wapyo lelo mama lelo bakoleka wapyo bolingi bobenga bosolola nanga bokoleka wapyo Boluga kaka petit zecle bakoleka wapyo Francis Sué Debord joyeux anniversaire na yo Socrates Kitoko